Bonjour chers internautes, bonjour Nabatonius Libakwa Kolanda émission Oyo. En tout cas, j'ai toujours l'habitude de présenter mes émissions avec une joie immense, mais pour n'aller en tout cas, dans la moins tristesse, la carte de Sabaya, Bisso, Bastar, Nabisso, Vedette, Nabisso, Dadi Kambala, Evelyne Kamo Lopez, en tout cas, Naza vraiment na morgue clinique Ngaliema, na yobi misakor, ya bandeko na biso, en tout cas, mbote na Batunions, mbote na boss nanga César Ngadi, mbote na réalisateur nanga privé personnel qui a la cas concept. Donc on a linga Batunions so mingi, boss à la brancher, Bokolanda, exclusivité ya événement Nyon Sondenge Koleka du début à la fin na bosanité s'abonner massivement na site nabiso www.clebooriginal.com. Il y a César Ngadi mon boss, donc la cadette hier na silate nazana beba série ceinture pour les cambo mafuta en tout cas nazawa boza la brancher Bokolanda et bobo santé bobo s'abonner na page nangai Christelle Kakuta Aurore. Donc les amis de Christelle Kakuta au fait so vous cliquez bozoba news message na bino dans un post. En tout cas on continue rester branché Bolanda exclusivité ma camion. Merci beaucoup, suivez. Il y a tourné un film nanga et c'est belé vu on a joué le bossé na film nanga on a sola ne kala vu on a besoin na linga trop yango na ngino ba fivette mayamba ba yebi. Ça veut dire que vu on a ça ma souvenir c'est belé. Il y a belé, il y a trop, c'est ça. On a vu nanga vraiment oye côté so ba tchanga. Tu as bien les chaînes productives. Comment on fait ça le bien? Il y a un monde de théâtre ba linga yo. Na koyela matanga ba comédie tout baya. Yo mona ngaza niveau ya bazozo. Bonjour mon mananga. Président Namonio na morgue yo bimisana po to na deux corps toi Evelyne toi na Kamo yo bimisana. C'est dit même ça bon mi balé, même ça fait bon mi balé. Na bena ko bimisa bon mi balé pour na famille artistique de to père de Dadi di Kambala et puis na famille na CBS de Kamo Lopez. C'est dit mo panzi sangwe ya kilo. O to zali ko bande ko penza famille Kolak. Mais le bon ba tsiki biso et puis coïncidence ma bé programme bimi jour moko ba ba balé jour moko ba ko ndaba mi balé donc il y a pas ces choses à makasi yango na. Et tant qu'artiste ko se partager des ni pop émission malembe président. Na émission Evelyne Mando leka na Dadi Mando jouer na se partager des pop ba baza batuna yo disons. Ça dit nous za boto bimso o ko bima liboso na landiango. Na kena ngoti kotika yango téléphone ka ko to so wana pese bimi na landiango so ti parce que to kotiango butu na kabula ka bongo na la sika mo na tongo en fan de sika mo. Vraiment émotion na yo zandeni, qu'est-ce que tu peux dire na ndenge to perdre bon balenza mort et puis émotion na yo pour na bande ko na biso ba perdre o batiki biso. Ça dit émotion na biso za ka tala ka liweza mystique liweza mabe mutuluka Dadi akotika biso ndenge mwana ti mutuluka Dadi akizana no Dadi Kambala zalaki nanu mutuluka Kamo akotika biso bongo te Kamo azana no ya kosala ezaki na ebele mais sauf que ezaliwa makambo nzambe. Voilà, toza kaka na cadre ya ba interview na ba artiste na biso ne biso moto benga ba star na biso. Je suis avec Malika, elle a fait ça moi impression na pour na circonstances et comédie biso. Bonjour. Ouais, bonjour à tout le monde. Toza na morgue. Toza na morgue to bimisancho to ya sœur na biso Evelyne Kamo Lopez. To accompagné na corps ya Dadi di Kambala. Donc en tout cas mambolo bapendeza nango mingité, c'est juste doser la kaka to bimise bembe to comme ça on a place exposition comme ça peut-être to cause moi souffler pour s'exprimer bien. Comment chez monter peut-être bino bozaraso boloba na raté mais beaucoup mana era matanga obongisi yango kaka ndete okeba misusu babi ata bakufira ndo eza kaka. Tu étais de bonnes relations na ba artiste oyo. Oui, mais so ezaka bongo, so itoloba na raté so kufelinga no yate nga pesu na kufe yopo yate, c'est ça, il y a un des limites. Donc voilà, mais sinon ngai Evelyne déjà aza ma sœur na ngai abandé toujours ko encourager ngai donc aza parmi bato ba encourager nga tant na koti musala oyo na lelo ndi na s'imposa lelo na koma Malika o naza lelo bato lelo sope na telemi place mo baby que Malika elle s'exprime bien à soki o pese ba question na ye ozo réponse. Donc ça dit na retenir ba bon souvenir comme ba conseil oyo abandé ko pesa en tout cas ezaki vraiment super. Voilà. C'est le comédien Oya Bunda na Koko Bilal ouais. Oh, ça c'était mas. Dadi di Kambala batu tu bazoloba nyosa bolamu. Mais na lelo moko sepeli sanga sexanga kuto. Koko Bilal a repexé likambo moko boye. To zonga ta mo semestre la bien pour to tikanzela. Ba pekisa eloko moko azoka te abunda na Koko Bilal. Tuna Koko Bilal obetela.
sikoyo na ndenga solo babunda pena donc voilà wana ça peut prendre ba témoignage biko bilala za ka soka meli ba drink ya mutafasi donc ibu babunda na dikambala donc ça ka ba réalité musa na biso donc voilà mais na sens normal moni place ya boy ezali place à réflexion les lotoye et comme habitude ko ezo ya ka ko bimisa baninga o bazaki cher pour na biso entre nous mutu na mutaki na projet mutu na mutaki na programme mutu na mutaki na makamba ko sala mais sali ke nzambe abengi eza mabete ezali nzenge nzambe atambwisaka mokili na ye mais lolenge nango ya koyela ezosala mwa pasi na kobangisa mais lokola biso toyebi nzambe tokosenga na nzambe abatela biso na mabe na biso na masumu na biso totambola toujours na kobanga ye na respect en fait ke soki ekuteli nga te ekomeli ngai nakende esika ya kembo oyo yazali te wana eza mabe te soki eza pena ndenge eza mabe parce que eza bele ebele baza a parfois aza moto oyo po dadi dikambala azalaki gentil na motu tu jeune na ye ya kozwe wana vitesse na ye eza ndenge azalaki naza na bamasa na nga basport bazali awa basynthétique tout consort toye kolela vie parce que aza ngai mabe te bamabe mpe ezalaki mais sauf que bolambu ya moteleki ebele yango ozomona bazo rendre ye hommage ebongi na niveau na ye bref année ozomona ba personnalité minene baza ko s'impliquer na makambo na ye mama Olive a s'impliquer nenga misana ko sala mama Denise c'est la première fois kutu banda baza ozomona a ko soutenir et ça peut idée bien ainsi que bato ebele ba gouverneur bato ebele et ça la bien donc na valeur na ye tozolinga to rendre ba dernier hommage à niveau na ye donc voilà ils en ont mabete pas de polémique voilà to kabola mawana bato bazana mawa nouveau kozala na place ya mawa que na fête lokola moko na biso atikaki biso ndeko na biso pe mosusu bazalaki journaliste na biso ayambaka biso asolaka bien batikaki biso basangisi bango mokolo moko bakobimisa bango nyonso lelo ile toye président okakisa maliwa vraiment ça fait mal yayo bozalaki na ye yayo okuta na mosala po bozali na posa za nano au travail na nano pour poser silaki te olali na tongo la moki boy yayo za jeté ça fait vraiment mal ya robongisa grand frère le roi Dadi moto abane ko pesa nano vraiment ba bon souvenir na ngai pona Dadi eza vraiment mosala na ba conseil o ba no pesa chaque tournage ngai na passé moi temps ya suka na ye parmi ba film na suka na travailler na ye mais zaki wana ata boko seka koloba soki nini na koloba ni na suka akobenda bino kama to et puis mosala o comment boko sala ngo po bosi la télé to bosi la télé bo garder succès bo avancer les na mosala o avant pesa so ba souvenir ba conseil ya makasi ya ebele ba souvenir makasi pas visa mosala na ye na ba conseil na pesa biso non so koloba ke to sundola ya Dadi wana eza faux parce que l'artiste comédien bazana ba association ebele parmi ba association nyonso oyo tozaka nango association moko na moko elekaki pona kotala ye du temps zaki non ndako to monaki mon réellement vivant balekaki na kotala ye to monaki bo moko bakendaki c'est que ils ensemble na biso artiste. Salut, bana partout dans le monde, bana monde entier, bana proche, bana partout. Donc désormais, Christelle Kakuta Laurent de la presse, la site internet Clébo Original. Mon boss César Ngadi, tout le monde est d'accord. Donc désormais, l'émission est Kanakata Cléboa, ma politicien, ma musicien, ma artiste et comédien, et ma moutounion sur Oaza Maloubane. Cette fois-ci, le roi de la presse de retour avec force Clébo Original. Nous avons serré ma ceinture. Oh, elle est comme un foot avec César Ngadi, Clébo Original.
Event. Roms Event, Roms Event. Service traiteur, organisateur d'événements. Allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités. Africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Roms Event. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Roms Event, le meilleur dans son domaine. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso wana 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.